Saratola banda kala asepelaka na Karine Mokonzi makasi. Ken Piana na Saratola oyo ebimi lelo yo barando oyo pananga eza likambo kokamwa te. Eza vraiment likambo ya kokamwa te. Na signala bango banda kala. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko foko yebake Saratola ndenge azalaka wana banda akangana na Ken Piana tangu azananu na maboko ya groupe ya Fali. Saratola Ken Piana apusa ye penepene po ba créer Pentagone. Na Pentagone wana Ken Piana susi na ye ezalaki Saratola apupulaka vraiment Karine Mokonzi na ndenga kosakana te. Azala na niveau moko supérieur ya koleka manike na kopupula. Parce que Saratola azalaki mwana soki ya nani pe aza soki mwana nani. En plus Saratola azala femme d'affaires, aza pe femme moko atambolaka na mutuka na ye. Alors Ken Piana alingaki vraiment Saratola a collaboraka pona kopopula. Mais toujours Saratola alakisa ba technique ya kokima kopopula Karine Mokonzi. Ken Piana amema Saratola na ba privé aloba na esala boye. Tala yo okotaka na groupe ya Fali okendeke ba rep bakotsaka yo mutungisite ver salata mwa likambu. Mais Saratola azala toujours na ba modèle moko ya kokima impossible, incroyable. Ken Piana ameka ndenge tu, mais lokola Saratola azako memaye na ndenge ya ba hypocrite, mais na ndenge ya ba sage. En tout cas, Ken Piana akokati. Et komiti Saratola batuna kaina ba site mususu makambo ya Karine po bakomo sentir ke neti penza alobaka vraiment te. Il fallait aloba. Bazomona neti Saratola aza mieux placé ya kosukisa Karine Mokonzi, ya koloba ta likambu, même ata kosuka te, mais ya kotake penza eswa batu, eswa Karine Mokonzi. Mais Saratola toujours achanza ba skit moko abetaka. Moko dinga mema bango na ndenge akende, mais moko asali a tourner se bango, mais bango balobi te oyo. En tout cas tokozwa ete. À partir ya ba mission nyonso wana na landa na kompranaki ke Saratola ye après saka Karine Mokonzi asepelaka makambo Karine Mokonzi asalaka. Amonaka Karine Mokonzi azali na linie penza ya batu oyo bakokosala koloba likambo clair pe kosala ba geste clair, makambo clair na kati ya net. Pe amonaki Karine Mokonzi nde mutu azali très important ki na batu wana nyonso. Alors na sala émission, na sala au moins 3 émissions pona yebisaka Ken Piana fi oyo bozana ye azali mutu alingaka nde Karine Mokonzi. Nyonso bokosala bokokoka te. Mais Ken Piana atala ba émission a ignora. Ken Piana amona soka soloba te pamba te alingaka nde kaka makambo te. Azani mutu alingi boye ou bien alingi makambo na memango boye, alingi boye, mais ezalaki bongo te. Po yebaka ezalaki bongo te, lelo yo Saratola ye wana azovandela bino na kiti. Bokanisa te ke Saratola aza kosala yango parce que alobi ke tika na sala boye po site nanga efulama po kombo ekende. Non, eza bongo te. Eza penza azosala yango na motema moko parce que banda kala alingaki deja asala yango. Mais amonaki Karine Mokonzi aza kosala yango kitoko koleka. Pe aza komona tina ya kosala yango nanu te
parce que ata considération eza te, mais pourvu que baza kobanga ye mwa moke, baza kokotisa ye, baza koyambe na mwa kobanga ya respect moko ya likolo likolo. Alors lokola kobanga pe ejwaka role, yango wana aza komaîtriser. Mais lelo yo Sarah Tola soki aza koloba makambo aza koloba elakisi azala nango deja banda kala, ou bien soki azala nango banda kala te, ma partir a solola na Ken Piana tro, a partir a participa na ba rep, a partir a mona makambo wana nyonso, a mona ke non ndenge na mona Karine Mokonzi vrai mutu nazala na raison ata na procha ete. Mais oyo biloko ezosalama awa yango te elakisi réalité. Oyo ezosalama awa ata ndambu soki ebimi na réalité, mutu nyonso akokomprendre net oyo internet oyo ndenge fonctionnaka. Yango Sarah Tola lelo aza kobimisa bamiskle ya ndenge wana na ndimi mpe te asuki awa, surtout lokola penza afingaka te, akretchaka, aklashaka, ça c'est vrai. Mais benjir azalaka nango vraiment te. Alors lokola azalaka nango te, na ba explication claire, na ba mission asolo bango claire selon ndenge elekaki, selon ndenge ye amonaki, to selon batu ndenge bamonaki, et puis batu bazo démentir yango na ba preuve bazate. Alors Sarah Tola aza na maloba ebele, aza pe na temps ebele, soka continue boy. En tout cas, Ken Piana ekozwa fimbu, Ken Piana na batu ne bakozwa fimbu. Alors tango Ken Piana na équipe na ye bazwi fimbu, elakisi deja mwa parti ya munene ya elle victime oyo edefandaka na barando na kati ya Congo ezindi. Soko ezindi na kanisa wana ba Mark House bazongi, ba musicien ya fere bazongi, ba porte-parole bazongi na net, parce que Sarah Tola ndenga zawana en tout cas azomema makambango vraiment na ndenge moko ya masekite. Memi Ken Piana bisika za ayebi ke oyo eza penza etumba, ata azolingola kisango te, mais modèle bazopesa Sarah Tola ba réponse, bino moko bozo comprendre ke bayebi ke bazakaka devant mwana mwasi moko te avandi libosa micro na caméra, mais bavandi libosa mwana mwasi moko aza na mutu pe aza na maloba pe ayebi atonda be stratégie, akosuka pe bisika wana te, akozwa tamulai. Alors na tamulai wana soki ba Ken Piana ba beti je bien te, en tout cas na kosa bino te. Sarah Tola yemoko bien sûr, mais aza capable ya kolalisa Ken Piana n'équipe na ye ya fimbu na se. Alors soki alalisi bango, résultat eza komonana, résultat oyo ekoya ekomonana. Sarah Tola en tout cas azali mutu akobanga, azali mutu ya koluka makambo te. Ken Piana ndima kombo wana équipe Pentagone. Alors équipe Pentagone ezala jamais ya fimbu na fimbu, ezala ya Sarah Tola ye mutu aye na kombo wana équipe Pentagone. Yango wana ye pe aza na équipe Pentagone na ye. Eloko moko nde ye basoldat na ye bomonaka bango te, ba oyo baza infiltré bazoba info pana yo bomonaka bango te, ba oyo bakotelaki yo na concert bamona ndenge ozwi mbata omonaki bango te, ba oyo bayokaki lisolo ya yo na sule kauka omonaki bango te. Alors Sarah Tola azali trop fort. Équipe Pentagone ezali na moni makasi mingi liboso na kanisaki lokola yako corroborer na fimbu ezalaki eloko pete. Bien sûr Sarah Tola toujours na yebaki azali élément, alors sikoyo aza kolakisa ba qualité na ye oyo ya équipe Pentagone. Yango wana fimbu na fimbu bobongama bozwa fimbu na bino soki bozwila ngo na loketo to na elongi, mais bokozwa fimbu na fimbu ndenge moko ozwi mbata kaka na kati bisika olelaka, babambi yo na mabele obambami kaka bisika olelaka, mutu moko te ya camp adversaire abeti yo abambi yo na mabele kaka na équipe na bino
bisika olien kuba obamba mina mabele omati na podium te alors yango wana fimbu na fimbu awa nde eziba problème na sokisi awa ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.